Mbote. Le 12 septembre 2021, biso nyonso to célébraki mbotama ya Papa Simon Kimbangu, tofu Kimbangu de bato mosusu bamesana kobenga ye. Mais est-ce que tu es na nini Papa Simon Kimbangu ayaki na mokili? Tozongi mwa nsima na histoire. Na 1885, donc de novembre 1884 tina 1885, conférence de Berlin Salamaki esika banoko badesidaki bakabola mokili na biso ya Afrika, bakaboli yango donc balobi ke bino ba français bourgeois boye, ba anglais bourgeois boye, russe bourgeois boye, ba américain bourgeois boye, donc bakaboli Afrique lokola mwa gâteau. Nata on a déjà bakoko na biso bazalaki déjà na pasi na esclavagisme, bi oppression. Alors en 1885 tant bakaboli Afrique. 2 ans après ça, le 12 septembre 1887, né Papa Simon Kimbangu aye koya na mokili. Et au komona na même date c'est le 12 septembre 1921, le 12 septembre 1887, mbotama na ye, le 12 septembre 1921, nde bakangaki kaka na date d'anniversaire na ye. Mais au moment où il y a mutu eza na kati on omona que abolition ya esclavagisme et silaki na même année où Papa Simon Kimbangu abotamaki. Tant Papa Simon Kimbangu abotami, abolition ya esclavagisme ko salama avec le Brésil comme mboka ya suka pour la abolition na esclavagisme et c'est là. Mais pour na nini to mituna makamnyoso to lukaka ezaka na chapitre o on a tel bin na sewa Esaïe kuna borotanga boromona ke balobi ba égyptien ba rekota na oppression. Donc quand on fait mention à égyptien, c'est-à-dire ba africain parce que le mot Afrique n'existait pas na tangwana. Ba égyptien ba rekota na oppression nde ba kolela et nzambe akotindela bango sauveur. Bonjour makambo ba komiwana botiango na réalité na makambo Papa Simon Kimbangu boromona ke non la Bible ezolobela nango yango. Pe ba pesi biso mwa code balobi ke na tango wana 5 cités bakoloba monoko ya kana. Or na conférence de Berlin tant ba kabola ki Afrique 5 puissances mondiales bazalaki wana: France, Allemagne, États-Unis, Angleterre na Russie. Ba kabola Afrique donc ba solola ki monoko ya ba solola ki sur l'Afrique. Or na mukanda ba komike 5 cités bakoloba monoko ya kana donc Afrika. Toujours maele. Tu es bâti ni Papa Simon Kimbangu ayaki na mokili. Totiki bino wana, bonne journée. Maton. Non. Combien? Maman Batata 1887. Et Papa Simon Kimbangu buta malade. Kasto zala kana mayele te. Même pas nani ne ka babo kana Kimbangu butami. Allez. La vente des esclaves terminée. La grande conférence de Berlin, allez. Babo ngisi. Kusuma di susute. Aga musa sumaya ko bisango na ko kina ko. Kibangi soye.